www.potonapoto www.potonapoto Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com c'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokese nezali ezali ko bokese nezali ezali ya bokese na makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Na tuni tieto bomana, webi pebi no pe potonapoto boalo yenge mekas. C'est-à-dire na personne no bambote belé na loba mingi te pe mana moi ça zemi. Pe mana auto ça l'avortement précoce pe mana. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovely's sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovely's, l'excellence à votre service. Donc na remercie ya mingi eloko asali na sepe nango ya mingi nzamba bakisele mbula moko pona ngo féliciter ka fali na musala zo sala pour ba ndeko ba musicien ikanisa liboso yo tona ndenge akanisa ipona camarade na Al Pacino ya ona alba mamu mingi ke o balobaki belé mutoko wa porter fali plainte eza ngai pe na loba ngo na épisode ya liboso nano na porter fali plainte te na menacer yango pe te na canapé yango te puisque tout est toujours là pour parler yango to comme sukoyo na suka e bongo lika mususu o balobaki on était bazali confondu bazali confondu et pe ba pesa bango tolike ata pona likambo o ya mabele na fali te ata pe makambo mususu ba bakana no ba lo bazala sur na likambo ko lo. Bonjour monde entier, Botala Biso Mokil Mobimba. Nana Bodo Gala surnaturel que je suis. Na yeli bino lisusu dossier oyoyo. Il a fallu poupa na kondo mabele lisi parce que na chaîne na bino chaîne na biso eza Nana Boduga TV. Vraiment pour souffrir bato bolinga ba bêtises, bato bolinga ba biloko ba senzi ba salaka, bato bolinga ba n'importe quoi pour souffrir pour awa, pour tika la rozwango te. Tolobi ke biso to tangi classe to silisi na ifasik to zana besoin to informer bino ba vraie information ba fausseté et alors ceux qui ont besoin on a ba vraie information bon s'abonner na Nana Boduga TV parce que biso to kendara na source o bino bo lukaka wana ya ba vues ya ba 1000 vues ya ba 1 million de vues to mona ba tonga ba 1 million de vues ka makolo attaque chapa ba bazara pe ngote et alors to za besoin ko welelaka ba bêtise te na internet ko yakana ba lokuta kokosa mutu bo akufi kokosa mutu bo kaka pona ko luka soki nini na ebité
on n'est pas là pour ça. Nazongi lisusu na maman Masaba obosa komona o azali épouse veuve ya dauphin Mabele Lisi na ye lisusu na oncle père Aleki o azali responsable ya famille nde kondo akenda pona likambo kaka ya Fally Ipupa oyo na oloba moi pour comprendre. Donc, tu premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, il y a dossier na maman Masaba na famille. Et ça qui pose en terre battu. Oh, babande que n'importe quoi sur Fally que Fally a solo na famille a interprété un battu et tout et tout. Et alors boyoka qui a vu à bana, boyoka qui maman denga lobaki que Fally a monaki bango. Fally a solo la qui na famille côté à maman. Côté à papa, bango ba solo là très bien Fally à honora bango nandenge bango ba solo là qui batu eza bozan intérêt te boye ba nyonso ba détail nyonso tout maman kebisa ki batu et soit disant moto alinga rapporter plainte nanzela kenda à pakata to ba soute parce que ngam na ela ki bino vraie information na telemisa ki famille na kenda ki tina grand monde et le long na dossier ni boye bien que Fally a prometa ki maman a prometa ki papa a prometa ki famille que à cause de la pierre tombale pour na vieux naïe hein collègue naïe artiste mais vieux naïe père naïe Mabele Lisi les autres que l'axabino ba image na moment on a ko babo la patiente parce que bon la pierre tombale il y a qualité c'est vrai la musara mutute mais ça ba valeur au Fally apesi na Mabele Lisi wa sakenda et alors tout à l'heure impression maman to lobsa maman kamukie to lobisa pe oncle karamukie to yeba chose promise nde balobara chose faite chose due et alors tout à l'heure tout ça ko yeba yango et alors maman Masaba na télémission sulelo maman batoko kama micro te mais ana choix te po bino bolobara trop mais bolobara nde bien te bonjour maman. Bonjour. Et alors, on micro, on vient de poser question pour une simba micro. Quand on a tout à l'heure, parce que Bosolo la qui n'a fallu, on explique qui bat tout nous sur la biso que Ezaki loko oh yo senga qui fallu. Donc Ezaki le rôle obligatoire, mais Ezaki demande de senga qui fallu après ma solo que honorer mobile nanga, salela mobile nanga Pierre Tombal. Et alors lelo batuba mon a Pierre Tombal, poto ke kotika yango kala mingite, mais impression no ezanini okokoloba na fallu nini. Pour n'aller que ma pamboli déjà moutonio sur Zoland des fois pambolae mais yo moko koko banine est-ce que nous allons donc naza kutuna mingi naza mingi na motema pe naza nestengo po eloko ça pour la mobile nanga donc naza nestengo na remercier kutu ya mingi donc na remercier ya mingi eloko asali na sepe nango ya mingi nzamba bakisele mbula moko po nanga na eloko asali pour la mobile nanga. Olobi peut que ça côté sengo. Mon lobby peut que ça peut na mawa prendre. Nada ma parce que kaboneza passe. Na ndima tekele na koma ni tabo ya batombo ke eza passe nazoka passe banda lobi tano ka kilikamba tombo ba ke otike salinga passe mingi na motema. Pendant les secondes fallait à sali tomba gotika et c'est pas Singapour ndenge mobile nanga zalaki kuna batnyo surtout tombo na bango bazalaki tombo kamba nanga mo tazaki na te fali zamba baksela ya mingi ponelo ko sali ya makasi. Et alors maman bonjour message à maman moi to lobisa maman mingité parce que c'est vrai motomo ta koko supporter kokabwana maman la batu la pauvre no tuna yesusu nini hein maman batu ay mbaraté a gérer rapport orchestre na simate donc aza veuve net va venir surtout à Monique à quoi soutenir tom sous famille pour alingaki musique et artiste maman yoaza bana bazali orchestre pe ya sima o eza conduit na président Bambou parce que faut te préciser que orchestre Mabele Lisi les amis balete ba ba kenda ba sala ya bango mais o ya Mabele Lisi to retrouver ba chure to retrouver ba président Bambou na kati et na moment to za ko loba to comme na nécropole te parce que na nécropole na selon ba condition na bango selon ba norme ba règle na bango c'est que ceux qui voient na pierre tombale bango mokonde bakoke ko poser yango bino bo kota te bo yaka ka jour ya visite yango na biso to suki awa na niveau ya lemba foire place to sombi et bo moni pena ndenge pierre tombale et ke nécropole to roya bino ba image wana parce que après pause ya pierre tombale wana visite to kende
Donc, orchestre, il faut ebeta pour honorer mémoire naïe. Et alors, papa le qui n'aille pas naïo, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes responsable de la famille, il faut vraiment ça m'acasser parce que l'arme ils ont continué à couler. Il y a beaucoup hier. Nalinga reçoit image on a parce que au bandé là au point que ngana mona que na kokate na linga ite kopesa batu pasi. Mais na moment oyo sentiment nini, émotion nini ozanango. Un mot na ebito kokolo banini. Vraiment ça fort. So, merci merci na Fally Ipupa. Merci na respect à parole. Ndenge andimaki a interprété logo ya Vienne bien sûr. Dans un sens tout d'abord il bosonano a immortalisé Kondo Mabelisi. Depuis Salem Monani. Et puis par contre Alobaki a eu engagement au la Pierre Tombal. À Saliango, et ensuite Lobaki à Saliando, l'homme de parole. Merci. Vraiment, Nzambia Kumama, Yepe Fally, Nzambia Kanisaya Talaye. Mais tous à la Zalana et Kaka, tout souka na Oyote. Tous à la Zalana et ok, c'est Zali, Ngana Zali, Maman Zali, tous à Zana, et Nabamakamune, et Ndemukileza Moulaye. Vraiment, on a un bakar bon. On a un message, merci au lancer la Fally. Mais est-ce que ça t'a dit Loba Moto quand ça tombe sur Loba, je ne sais qui n'a évité. Loba quand c'est maman, Nana, Kinshasa, Kinshasa est Lobaka, et Lobaka Mingi. Loba Lobeza Mingi, n'a aucun même introduction de ça là. Batou à Lobaka Mingi, Wana, Malam Bazaka na source. Bayaka pe na source. Na aucun qui balbaye, na aucun balbaye, na aucun salut, salut boy. Ils ont vrai, on peut cette information malamouté au Panzana, ils ont malamouté. Bah réseaux sociaux tous en ango, yango pe ça la rappelle ma bémingi. Yango na le malamumingi ke, o balobaki belé, mutoko e porter par Fally plainte. Ils ont ngai. Pe na loba yango na épisode ya liboso. Nano na porter Fally plainte te, na menacer yango pe te, na canapé yango te. Puisque tout ça toujours pour parler, il y a un autre comme Sugoyo, Nasuka. Et bongo lika msusu, o balobaki, on a été bazali confondu. Bazali confondu. Et puis ça vango tolike, ata pona likambo o ya mabele na Fally te, ata pe makambo msusu, ba bakana no ba lo bazala sur na likambo ko loba. Voilà, et alors, Kondo Mabele Tangwazalaki, orchestre Kabonaki te bazaki ensemble. Et alors, les lobos qui ça, bateau Moussousou Batika, orchestre Bakenda, Bayape ko lela, Bayape ko participer, les lobos qui ça bango. Maman, oebi, motoso aza malade, na mbet hôpital, même so aza la mbanda na yo, boya te aya ko tala mobile. Makambo ndenge yo boy. Bazali o bango surtout wana bazali mabele viena bango leader na bazali zaina soki koya ko tala Pierre Tombal o pekisa pona nini ezala par na bango bamoni ke non reconnaître malgré bazali na kati o cash o ya mabele te bakeke ko te mususu soki baye o pekisa ngo pona nini ko boya ngo pona nini wana ezali loko mo atina te o ya mtomoso azali libre soki alingi ya kota la place que do de poto tia Pierre Tombal so alingia comme peu place moi oui na ko ya aza mwana mabele azali leki mabele surtout ba na mabele puis ba tambola na koma mabele c'est ça le problème de pexi moto pona ni ba ngo peut-être ba neni so ki azali intention bezo intention malam so zaya malam ba ngo kaka problème mo ezali. Et alors tolobi que faire gagner la merveille Fego hein na elibino information. Parce que biso tolobi bon souffrir pour nos oreilles d'informations vraies, vérifiables, épuisées, na source na yango. Fego la merveille, merci beaucoup. Papi Kivu, vous merci beaucoup. Silou Badiata na Londres, merci beaucoup. Boza et belé bana poto o bo sabona o bo préféra biso parce que tu es la rabino d'information. Quand il fallait pour biso to ko lo babo, so na lobi biso na miti na bato o mitwe salaka. Na miti na compte presté parce que tout le monde ne réfléchit pas. Na tia na bato o mitwe salaka na lobi biso. Nous ne pouvons que bénir Fally Ipupa. Parce que nous n'avons pas loba. Nous n'avons pas fongoli, likolo pas fongolaka. Oui. Mais loba peso ezo pambola mutu. Nous avons même azara sensible au pambola mutu. Fally Ipupa sali action belé. Surtout qu'on rappelle ta moukié. Na cadre ka Pierre Tombal. Fally Ipupa tela Al Pacino. Pierre Tombal. Ba raba mastate. Fally Ipupa tela Al Pacino Pierre Tombal bazala raba mastate. Ba bête orchestre mon côté. Baza famille mais asala yango. Na bolingo kaka y artiste. Tout décourager à artiste té. Moudon a bonne foi, bonne volonté à kokende musika. Tout décourager à té. Fallait zanaka te pour nous retirer la rabat tout ba Pierre Tombal. Ce n'est pas ça mais asala yango na bolingo. A contribué à combien? Na liwa y a feu ba biandonga. A contribué belé.
hein? Donc Maniké place aux Ali, moi si il y a Feu Babia Maniké nalanda qui on a télévision et pas mutunanga Ken Piana na yokaki ndenge polo baki au remercier pe Fali en tout cas na betela epé Mobutu lisolo que nalanda epé Maniké Fali asalango quand même Fali wana ba na goma pe sa ambulance même Fali wana na ki senso lelo soki ba otoka mai na robinet c'est Fali Ipupa atanga ba bien fêté que na sala bo non mais seulement d'enzamba sala rabiso na mitema na biso mutu na mutu ana bolingo na ana volonté na to décourager ka artiste té na biloba loba et alors oezaka to loba ke premier épisode to kende le 1er août jour bato bakende akutala hein donc bande ko na bango ba wey poto kende ko laksabino ce qui va se passer et alors na remercier mingi bato oyo ba soutenir biso atangi na Londres hein donc papi qui vous na bandelio na bandeli Silou Badiata natangi papi Bochwali Fisto Bochwali na famille Musei Mobimba donc Thomas Titi Timba Nzuzi donc nono Musei bino tout ba merci ebele na pesi ba merci ebele na Antoaka hein comment tu ne peux pas féliciter Fali Ipupa mon frère Antoaka je suis sûr que oza David Nabiso que nzambo pambola Fali Ipupa makasi James Kandakanda Antoaka Belon Koi commandant Mukulu les léopards de la police na Kinshasa merci Fego la merveille tembango aussi la rate vraiment na marambo to na ba preuve la puis tembango aussi la rate bato basalango bayiba banzembo bato et puis na balbum bimi eza pa na ba artiste mususu ba interpréter banzembo ya bato to moni mutalandeli bango tesko ezanine eza po ya leki eza po na complexe eza po na jalousie to comprendre te mes réponses biso tout oyebi Fego la merveille to silisi tembango Zuli ma lumière à Trocadéro ya nanga motema ba gros bisous na ba artiste nyonso to ba Olanda biso na mboka libanda ba partenaire nanga na pesi bino merci et félicitations na Zakari Bababa on a profité pekaka na ndenga oto ba la mère avait 20 ans d'histoire 20 ans d'amour félicitations remerciements vraiment zebele président Jean-Sika Beya merci mingi et tolobi que espace Zamba Mobimba to pesi bino merci mingi bo s'abonner na Nana Boduga TV et d'ici 2 jours à total a déjà image il y a pose et Pierre Tombal parce que Bambou Nde Robeta donc après wana cérémonie ezali Bambou Nde Robeta puis Bambou c'est Mabele li sur lequel je Mabele c'est ngona Bambou Nde Robeta et vous allez na siège de Bambou na Willery place Babeta donc juste après nécropole to za kuna bon ndeni na bana Mabele tamo azudo na été boy na bana bon la comprendre il y a plus bon problème na mususu ngona pour abanda obeta mamingi surtout père abanda obeta mingi pour na mamba musique père abanda linga ngote il pas du moins esprit moi ba obeta la musique et petit chic vraiment Tendai Maboko Bank, merci beaucoup. PDG Willy Etoka au sommet de l'Himalaya à Elibiso Eco Hall wana bonzi melangai na Kinshasa toza na besoin nango parce que mafuta, margarine, huile, beurre, Eco Hall ya PDG Willy Etoka motema ma jolie Etoka vraiment na Kinshasa toza na besoin nango poto ki wana za na cholestérol T et puis c'est pur et vrai. PDG Willy Etoka merci beaucoup. Maître Kazi l'assurance vie na Pokémon merci. Vieux Georges Coach merci beaucoup. BG Kanoka Kaji Hermande, ba DJ tout, il y a Pokémon, boza danger, boza ba number 1. Eric Ndala, merci beaucoup. Et tolobi que artiste au ba osala ba œuvre malam. Au ba osala ba likanisia malam, toza derrière bino pour nous soutenir. Fali Ipupa, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Oh kendera liboso pour osala makambo malam. Vraiment zala lisusu. Na mikolo nzamba suki saki o ateli oposuka maman lobia bakisi sous une année. Ah maman Moboti. Oh maman lobaka au moins ça senga nzamba yo karango soit béni mobali ya bafana na ketchup gros bisous na bana nyonso tout et to lobi que to kutani très bientôt hein n'est-ce pas Marlène Kassanga l'aura tendance pour tous avoir information oh nyonso tout borotala Nicole Vangu ba gros bisous Poupou Mawete gros bisous Palmo Kabeya gros bisous na maître Karine Kitete tautologie 3 fois nga gros bisous na ba tout botali biso de partout nous sommes de cœur avec vous et nous vous aimons beaucoup Tokutani d'ici là merci beaucoup Scalpé merci beaucoup Scalpé na image parce que tu es professionnel. De ma beau-père. L'artiste Bison Banyati Boroya. On a mêlé ici.
Il faut action. biso mpena tolinga mpena do bamonaka do baimage pene ebimaka mpo oyo mpena azalaki monument obi moto abwaka Jimmy Manganga ye wana asala na biso ti Jimmy Manganga toto ya monene totie bametre 20 zela biso kolongola te zala 20 on l'accent na TV internet pour image ya alba tu vas l'accent yo biso dikango zo kana yo ouais artiste bison nazo féliciter à Fali na musala zo sala pour ba ndeko ba musicien ikanisa liboso eyo tanga ndenge akanisa mpona camarade na Al Pacino nande pas yo raisonner mpona pe na ye sali pena bien donc longonya vraiment ayaka awa ape ababord to tomona pena kiminaka biloko faye osala Al Pacino ayaki awa tomonaki bayaki bango tout to staff mobimba ya Fali bayaki basali misala tomona Pierre Lungu ekei tomona esu ya grand pote esu mabele liste donc toyebi te eza bien mwana mokie mais aosala makambo bamikolo mibele basala te na Congo donc aza moto ya ofélicité donc acontinue Nzambe apambolaka bato basala makambo malamu donc coup de chapeau na Fali donc longue vie pour na ye là. Ça va bien. Simbas. Ah, yo ciao, PC. Yo ciao po finore. Yo finore no. Mama, usa la gato. Che ne fa? Ah, non di. Non di gamate la ndeni. Toi là. C'est mon mousse. Pesa pin susana. Dia pindah lama itu. Dia pindah mana pindah. Dia pun sudah ada.
Ah, bon, moi, bête, vous n'avez ça na simani na pesa na ton normal. Ya toi, nikata pesa. Ya obenda pesa. www.potonapoto